Voilà, amis internautes, bonjour partout. Vous êtes connectés sur EHP Média à travers cette émission Micro Libre que moi, Jemima Ibele, la giga de la presse congolaise. J'ai toujours le plaisir de vous la présenter. Et bien, dans cette émission, je vais recevoir pour vous une grande dame, une maman de la culture congolaise au nom de Maman Chako, donc Jackie Chako. Vous la connaissez certainement parce que Aza a présenté Maman Chako. Aza icône ya théâtre congolaise na biso toko tanga ba grande dame à théâtre sans que tanga Maman Chako. Alors le nazana ye toko betane masole délai à parcours na ye ya musa na ye à théâtre auto le belango belé. Mais avant de recevoir ye, d'abord je dis merci à Kevin Kanza qui est derrière la caméra. Merci à notre cordon Ekibumba. Surtout merci à notre maman GH, la maman de cœur. Merci à papa. N'oublie pas aussi JB Koumalouta, le pétrolier de Dallas. Bino tout au bout la émission na EHP Média vraiment vous allez brancher parce que déjà tout côté de banda qu'on a mis ça toqué et puis merci pour boyami biso qui toko. Alors déjà on fait sa parole na Maman Chako. Maman Chako, bonjour. Bonjour maman. Maman Chako, ce qu'on va un mot par rapport à nos fans au bozo na EHP. Merci mingi nandenge boye panangai interview nga. Merci pe na ba fan nanga nyoso balingaka ngai o balandaka nga banda parcours nanga bana bo mwana nanga na ndenge na komi boye. Merci na fidélité wana bo misana ko linga Maman Chako. Voilà pour la fidélité de l'obiana. Si quoi autant on est ba monyo bo Maman Chako mais même si ba bossa musu pe ba bana lelo ba éviter so ba retenir parcours moro boya Maman Chako ba ko retenir ndeni. Parcours na banda musika na banda na 1972 né na banda théâtre. Tilelo j'ai 43 ans de carrière au Nazar toujours 45 ans de carrière. On a pardonnez-moi 45 ans de carrière on a toujours na kati. Et à théâtre parce que na banda ki na 14 ans tisiko naza kokoba se kokoba. Talaka. Ba place oyo l'école na ba groupe nzoi oleka na ba nini po ba ye ba pe banzelo le. Na banda ki théâtre na groupe ya bo ba le ba théâtre classique o ya ba salle ya français. Ni na banda ki ko jouer na groupe Mwangazo na yo koma période moko bo na 85 nde metteur en scène na biso munene akufaki muyu ya mwa muyu azalaka pe animateur na radio télévision nationale congolaise l'air akufaki lokola pe président na biso ya groupe akendaka déjà poto yimtatika na biso l'air akufi na salle 1 an tozo évoluer biso moko ba soutien ya ki soupete les groupes eko panzana mutombo bwichi loko asalaka ba rayon plus rayon moins na ba chaka ba nono bako alors ba monaki te bakotika nga boite to komi osala ngana chaka chipampa to bando sala ba rayon plus rayon moins après ba mango bo baye ko zwanga là on a zo sala toujours ba classique nanga mango baye ko zwanga bon mango boye moko ngana zo mona ba théâtre lingala vraiment comme tous la famille na biso ezaki déjà évolué papa nanga za kulinga ba biloko na théâtre za mona neti biloko moko pamba mango baye moko ko trouver ngai na ebisi senga papa nanga papa nanga za kulinga na sala théâtre te leur mutamemanga na théâtre na bosani ko yebisa bino ezaki inga ezaki cousin nanga yena shaba camarade na ye intime nde bayaki di biso ko ya ko intéresser nga ko memanga na ba répétition na bango ti un jour na eko se retrouver actrice na bango pa kala pose actrice na kati mona moi ça la théâtre surtout en français bazaka na bango te bazaka ba rôle ya basi mibali de bazo sala. Alors moi si moko kanda zalaka na groupe na troupe wana théâtre Mwangazo à part après Mélanie ayeko ko ya malade tellement que nazo que de souvent na ba répétition ba rôle na ye ngana zaki ko
ko maîtriser ango facilement pas ya zangi mona mwasi mona lem suna bandi bu ba rôle na ye na zo maîtriser ango mona tozo sekasa mina na saki bu nyonso na saki ko kanga nkomo toki na théâtre na IPEN toko sala pona bana ya IPEN il fallait na veille Mélanie akoyi malade mamoni na ko remplacer Mélanie Azati alors obligé ngai kaka boyi na kata babando la montée wana boyi sikoyo ndeko nanga yebisi ngalo Jackie, est-ce que tu peux pas faire ça hein tout l'action ka ba test amikusi non je connais tout ça ah bon essaye na répétition na essayer pe ba onyo ba kamwe ba yambinga wana ba kamwe ba mais ah bon allez omoni sika na kotaki alors toke wana to sengi permission papa pate toke ko jouer na IPEN to jouer na ju succès la morning ezalaka boye bato bele la salle na esalinga ma track siko muyu asala ki technique moko ka a lancer ngai a boki ngai sur scène na se retrouver na zu maîtrise balamonda mando ko le ba maloba o nga na zaki ko sala et puis banda wana ba ko senga papa lobi Jacqueline, si tu veux le théâtre, d'abord termine tes études. On ne fait pas, on va quitter. Non, à la fois. Papa, je vais essayer. Aye bisi mu continue à passer. So moi nga zemi azaya bino. Moi na kabeli bino yi. Mais so moi nga si classe. Aye linga ta diplôme. Wana akotika la yanga alors bazako surveiller tozaki tala bana mibali bazaki belé ya groupe mais bazako bango nyonso so na utika classe nanga okomona na moko ayiko zwanga ba ikotika bazo surveiller nga tellement bona longa groupe ti na sise ki na zu diplôme nanga secrétariat na kata te ya te ma saleli penza diplôme nanga te na salika une année na établissement Mulumba ndé na salaki une année nazo sa musala nanga mais nazo skende pe na théâtre moni ne évoluer ki kaka ndenge wana le ba yeko zwanga na Mangobo na ke ko jouer un jour nani papa boyi Mangobo abi non je peux pas accepter tout ça bonambo ngalufa habite ngana yebita tana bango bien vie chaque l'air au mona ngai loko alinganga mingi eko simba ayepe lito e papa lito loko alingaka pe aza homme radio le wana ngalufa aza na succès ya homme radio abando sexa papa ti ali papa iko pesa ngai bango abibo apesa ka même condition apesa ki na bamu nena mando jouer na linga la pièce na ngali boso zalaki je crois lelo oyo mwana ya batata mibale na esplanade ya RTNC neto jouaka nazu succès makasi si unga mona bandolo na kumi bokoleka na nzela po na ba théâtre ya français ezaka bato bakenaka na salle nde bako yebaka yo facilement ezapele minsu mindele ya ba centre culturel français oyo ba américain ba biloko bango ka milieu wana kaka mais milieu cité bako yebo ndingini siko to passer une émission ya Lutu Mabangu ni oui ezaki Lutu Mabangu ya variété samedi soir to sali sketch wana na moni bazu sikto lumina tongo bondo zo ba makamnanga surtout na barabara nanga ba ndo Jackie to mona kyo na télévision bon omoni sika na yako tikala kokuta na yo na papa kimba nteke papa sans souci kokuta na biso na bango wana ekomaki na 86 je crois ou vers la fin de l'être comme ça fusion groupe Mangobo asali fusion na groupe Nzoui amoni nde to ya kokuta na to sali première pièce na biso ya non papa pasteur zai première pièce ya papa pasteur succès makasi na banzoi ali to ça deuxième pièce musique mata troisième pièce la biso qui je crois Bokilo contre Bokilo boy nde to salaki alors succès yako koma makasi bisonyo moni sika to yebana kina bakimbatseke na papa sans souci boy na boy nde na yeko bana na kimbatseke to yeko lingana na kati ya groupe na yeko bana na ye bango ba yeko kende poto bango na sans souci
ngai natikali nazongi su na groupe nanga ya Mangobo pona komaki le to banane ke exaction nzoi basala ni spectacle ifonga na kei allez nazo comme sala na groupe nanga Mangobo nangati Mangobo pa kepoto alors to tikaki moi muke nga nazongeli rayon plus rayon moins nanga groupe nanga ya kala français alors na 92 non na 90 je crois 91 kimbaseka zongi nde ayo kuta na RTNC balongoli bango misala à part wana le wana so balanda ki alibi mais jaki to kusani siko ngana ebisinga bi non tozana batalon na biso to ko sala ba groupe pour aller on a plutôt za usaba manzozo tozo voyager mingi na groupe nzo na groupe Mangobo ti ayeko c'est une bonne idée tout ça na biso groupe nde to eko sala groupe sans souci groupe sans personnellement groupe sans souci na tinani ezaki prenza to luka ki kombo oyo ale to pesa boyo oyo lobi siko lokwa banzonzi mingi to za ko ba groupe sans souci nani kimbaseka yeko benga sans souci na téléphone a ABC ya lobi mon cher aba longole biso misala yo tika kuna na poto le ozonga wa ozali so na musana RTNCT biso ya kato sala groupe na biso de sans souci ayeko zo na 92 à partir de 92 wana les sans souci zongi ba sololi yena kamera na ye to sande na ngai Jackie olobi ndeni ngabi moi je suis là bon to bando former groupe to salina acteur na bisa liboso yaki ngalufa na lokuli to yeko zo papa Edi o ya kache Edingwe mundanga na ba acteur na bisa liboso benza abanda théâtre kaleza ya lelote to benga mama Shako na papa Kimbanseke bino so ba fondateur ya groupe sans ba fondateur ngana za parmi ngam ndatikali na biso misato ngam ndatikali na za fondateur nde balobaka collège de fondateur ngana za ba signature wa mikana na ngana nza na kati yango na groupe wana bomona kate zo travailler mais makamunyoso ba ya oyebisanga e la boyo e likambo ifongai ngaso na mona kokite na benga mado yakata tali kamo mwana wa salibo toko sandeni ça peut bien reconnaissance wana que notre le poudre de chasse ado reconnaître toujours maman Shako la reconnaître ngaite il faut reconnaître nga parce que ce groupe on est au manger il faut reconnaître biso mitu na biso de salge pe groupe on est ya la tilelo amone il faut reconnaître ngai alors ba reconnaître ngai ben oui soko yali mais tala siko ndenge komina ba théâtre en foot rappel sous bien té mais s'il s'agit à quelque chose ba pesa nga maman Shako tango bana ko jouer c'est vrai na incarnation ba rôle na yo opesa ba tumusu ba kanda moko ko ndima te so opesa te rôle maman Shako jouer rôle à motema mabe en tout cas mutako yina yo pena mo pa yinyo pena nenga solo mais sikoyo e bana ko komuno ndenge nini ko incarner rôle wana zaki producteur ou alors patron ya mninga abelo que non jouer ou ba yo mo no senga ba rôle na jouer parce que bonamo que non kota motema beni la sala yango mala non acteur nyonso so ba pesi rôle maîtriser ka rôle wana kanisa bato entourage na yo bato bazaka mitema ngai na incarna ba rôle ya mitema mabe parce que na subisa mitema mabe na kati ya ndako na biso par maratre na biso omoni que présence ndinga za ko sala biso na kati ya ndako ekota lelo kimbase ndinga za ko sala kizengi tu sais que leki na inda zalaka kizengi ouais c'est ça entourage kako moi sandumba okotala pe entourage abasa ndumba otsalengo pe kitoko c'est ça un acteur eza observateur atalaka rôle nini ba pesenga mutalibomba ko ya mutalibomba moko ya pembeni na ye azotala bana ba geste na ye azotala ndinga eletene yako asali pe mutalibomba kitoko ya on a mona mutu buso ngana ko rôle wana te okoka rôle wana te pourquoi parce que ozana bato nyoso la kata société na biso makamu nyoso eyalaka yango le boso mona nga soko na lobi motema mabe na kanisi makamu nyoso basa ko salanga allez il faut na bimisa on va retomber la banzelem so le kapé do finga yo pe par rapport à barole mais ngai ti baningai ba pensa ndako tata na ngai na barumbu le na salaka na bomaka sans souci
les visas zalaka mwana ngai oyo bake boboma mwana oleba bomba. Oh non non non, ezalaki terrible ti même na bisika nyonso ti toye koleka na batelevizio ngana sans souci yoyo akufi te ezalaki jeu vraiment na bawenzi nakendaka te eza na minene kutu moyen na kote ezalaki te ngona alongwa kuna motema mabe me motema mabango no bazokabelanga mpe lisusu biloko bamabange eza kopesa kobetama mpe ya kosakana te ba rôle ebele osala oyo ata rôle moko te ozangisa kosala ntango soki osala analyse ya théâtre oyo beteli biso awa oyo bobanda na théâtre oyo ya lelo ya bana oyo baye na nsima na bino différence nyoko différence eza monene mpo baoyo baye na nsima na biso ondika bazosala mpenza arte bayebi kovandisa masolo te mosusu alingi kaka aleka na ye kaka d'abord rôle oyo bapesi yo elateni na yo nanu na rôle wana so bapesi rôle responsable lata mpenza oyo elape responsable okomona olata légèrement ezosimba te ozomona tala oyo rôle bapesi tala bapesi yala to mama ya boyi bango mpe lokola balinga lisusu kolata maputa te orke omoni ngai nalobaka il faut tolataka mpe bateni na biso mpona bayebaka ke so bamoni série botel oyo bacongolaise ya RDC moni mamalienne tomonaka bango bivori tomonaka balataka mpe bastyle na bango yelaka mais pourquoi pas biso tokomo dérouté mingi na mindele trop yango wana et puis elatele yango oyo balataka na nzela bakomo okotisa yango le misusu mpe etangami olata ndenge wana te nayebi te lokola mpe baproducteur yango basombelaka biso bilamba te c'est pour ça aussi mais soko baproducteur baza tenue de scène de ça je crois pas que bakoko lata batenu balataka wana elo musu pe na robaksa na tango na no bolaki na mwa discipline moko boy po omona musu mama chako na place moko boy za mwa pasi mais lelo boko ba acteur a lelo ba komi partout ke na boîte monio ke ka omoni oui au moins tozaki discipliné parce que vedette pe ko s'exposer pe mingi ba ko baye yo omona ata na fête OK fête moko ko sala pe bisala salate ko sala pe que oyo la pe moi le lendo obtain mais là na katikati yebaki okosala ata 2 heures du temps na fête obimi na yoke ata fête yango esepelisa yo ndenge pour garder okoyala lelo na fête ngai nazomela mingi na okende toilette balaboni bamususu baza kokontele yo bazali wana baza kotala asubaka ebele boy asalaka boy omoni okoti bozongi bando critiquer yo okomi kosola na bato oyo kokaki kosola na bango le wana te bakomo mona yo terre à terre surtout soko langwe yango ne ko se respecter que otikaka na succès na yo na ba genre ne OK fête o sala ta 1 heure du temps o sexy bat obimi na yo OK ombona nga bata ba consité ne ba yalaka est-ce que ba vanda kati fête wana sila o lala na ba pongi na baba non to na bakiti to non respecte-toi yango no mona kale msumu ma succès na zalaka nango ezaka pona wana omona monanga pe bisika pamba te moi je na musala na kutana ba avantage ba désavantage ngai na ba cérémonie na makina dara mwana mukime dara ba série moko boye ba lataka yo casquette moko lobake mama shako ninga da bongo yena papa sansu bataka mwasi na mobali tango banda ko loba ngo étant donné que note eza ya solo te maka mutu banda ko kosela yo to tango na kate ba désavantage mo ba passe mo kutana musala ou bien susupe zalo ko tangela biso ngai na holo maneti sansu bakabela ngai soko penza mama mado mwasi pe ya motema te mais nda boyana kana sansu kala po ngai na mama do le bazolinga biso mimbali ensemble ata ko tricher ke yo ya ko doubler moninga na zima biso le rwana makamona pe la kite sur boza copine penza ya solo e ya ko doubler ka batote alors omoni tina bazakolo ba sans souci le mususu makangu na ngai bona bo parce que sans souci le mususu soko abimaki amoni ke abimesika moko ba sandumba ubia mena ba yaka kone akosomela masanga akosa so komi ko attaché na yo mingi mona Shaki le soudele ba téléphone bimaki Shaki osawa na sana yaka yonga vie nina na osani yaka petit ngana omona ye moko na ukatelo chiffre so la yoki boyi tozaki ba camarade penza chiffre likamnini yango
abi lata ndenge moko ya bagarre penza bana basi moko baso tungisa nga trop lata ya ko benga na bango de ba komona kanga na yepa taxi na yika hona pa to basangi na terrasse ndenge na ye mache nani ona ba komona ay tambola toko da kota la voiture tokene lemsu na yika na tomboli misa po to yebi to kufuta après ga jaki osaka boye pona nini osa bato mini entourage wa lo nini mwasi na okay je kaka le mususu boye abaye ndako jaki mado alambi biloko na sepe na ngote aye alalelinga na diva bo yo soko koti okoloba nini amoni to zalaka vraiment le musu problème na ye na mwasi na ye omona oya ko benga jaki yakotala moto wana mado yakotala moto na yo yakananwa bavandi singa bale nakoma osambisa bango siko moto zaki ba mitie makasi alors le kimbatika ye kolongwa yakansaki fale na landa ipona mobali nanga menga na boyaki nanga kolanda ye sans souci yango bato baloko pona nini natikala kuna seke ye pendana okay yengana moi confirmation que odara moi ça va pas sans souci non nazo moi c'est jamais na en tout cas sans souci avec des camarades nanga tilelo na regretaka ye parce que oya ye banga koleka ezayi a toi camarade moi c'est na mobali ya la kapé oyo ngana sans souci avec camarade moi c'est na mobali parce que makamususu oyo to salanga na yeboye mona toke po toke pa mutubu saki kota na luko pesa cha elito yokanga mato yango lo cha ndenge kota ke do cha elito mutu wana to bimisa yela mwa coaching pour que ozama mbo soka zana piaka mona jaki lata bien lata ndiko lata kawana toke oni le ngana ko na usala na bima bu na biho yo cha elito pesa biso la omoni ngela atozali na biso ko se compléter na makambo belé yango na les deux familles pe bayebanaki famille na ye na famille nanga bayebanaki tokomaki pita mutu moko on dirait bandeko moi je connais côté wala ndako na moni ba diplôme belé la moni ba diplôme de distinction la moni ba brevet ya culture ba diplôme d'excellence diplôme d'honneur Nathalie Koto diplôme de mérite ba médaille belé ba pesa yo pona yo esa kondeni ça ko sengo ke mboka no reconnaître par rapport à musala nakoloba oui parce que surtout oyo prix national de la culture et des arts oyo ba pesa kingai na yebi parmi bana basi oyo basala musala mingi batali pepe na age na ndenge basala ke sondage na bango na bato ce n'est pas pour rien ezako pesa bato ba diplôme yo kanseka boy non ngai même na yebaki na ngai te mais batali bato basali misana bango kitoko pena ajo ngana sali na kata 45 ans de carrière na basi penza otoleka base belé mais naza tilelo nazo sala activité ya théâtre tilelo avec 45 ans de carrière mami waso il fallait sala kaka mais yo moni ami vandisa mais omoni ata malade na nzoto bo to sala na posa na yete bo benga mama aya kusala grand-mère te c'est ça il faut y aller toujours ngayo malade wutu ki ya na ngaki na kufa mais nzamba suka to perdre maman chako sala ngalelo yo ngana binu nazo sala na ngai je joue on a qui pièce ya on azara kusala na groupe zanga sans souci bozo mona kina je joue toujours na lobaka lui de finesse boye bela keni na kimo bange na yeti na sako jouer bien te pourquoi pas to continuer to zana ba besoin pe ya mi bange penda koleka na biso bazala kape wato be ma grand ça c'est la grand-mère de baga c'est ça aussi voilà c'est bango de message que non ba milembis na musalo ba telema lisusuti ba telema na kutana na mama impala na ngara refaire jouer na yeme na bossa na adresse na ye mais joue à continuer que jouer c'est mieux la vie cordon na biso na numéro na ye ata na ndako ko jouer cordon sur numéro na ye to jouer oui to jouer kana ye toujours
okopesa ba rôle ya nini te me oyebi ke rôle ya maman boy to rôle ya koko boy ako jouer na ye ke atikala na statut wena yo sali to 10 ans ozwaka lisusu te ozongi okomo yokela moto atikala na 10 ans wana yo ozalaki na yo te mais moto atikala kosala continuer kosala musala ozoyokela zuwa po bapesi nga médaille eza na tina ma 10 ans wana so balobi ko balongola lelo bolo to sala 50 ans mais 50 ans mais est-ce 10 ans les bolongolaki que 50 ans moins 10 tika combien allez si on gagne na komi na 45 na l'équipe note bon ozo sala suku bazuwa ndenge nizo basala ke zuwa to bapesa ba trop makasi ngai basala ba yinanga kutu mais tu na vie masu mais likambo ya solo ke na lobaka ngai naza parmi naloba parmi te pa to bandaka kala bamsu katana bamsu kenda ba poto menga na tikalao naza doyen na basi nyoso baloba te mami pala ko avani na ndako asala kalisusu nga mutatikala doyen na basi nyoso wanu munaka oui j'ai 45 ans maman na biso maman so wa RTNC nani bipeni 35 ans. Yo obanda 10 ans avant maman. Bango nyoso bayiko banda simate. Bango nyoso wana, oui. Il peut azora di azope ba trophée nyoso. Ya zwaki parce que na musala ya zo sala. Na animatrice ya zo sala ba. Baso côté pete. Elle est vivante, elle sala rappel ba théâtre na ye, elle est toujours en mouvement. Mais yo soko na bipende yo o vanda kana yo. Bipende azako sala. Il faut que la bango siko likunya Congo kabo na sens ni sens ezate sens ezate boko yo kelanga zuwa te ngalelo so na zo lekana yo ba pesi ngai mbote mama shako yo osiliki okosilika na nini yo sala to mata ya we propose un peu ya étoile pe mais yo sala quand au vandi visibilité oui musana biso soko zale oza visibilité titemeka ngai na sala kala osala kala omona na kalisusu olimwa bano ya mikeyo bazo bota masiko bayebi yo te amoni papa wendo omoni nenga yako uzwa pa yako ayeko visibilité na yeko mata yango na tia yeko kufela na mwa succès na yete ime yo mi vandisi na ndako osala kalisusu eloko te yo lingi koko ata koko bazo yebisa tala maman ya sala to théâtre nani yango rappeler le sou ke mama chago mais yo komi ko luka yo moko komi ubo ngai na sala no o sala nini po ba yebi yo lisuti isi masho ndi otolo ba boyena na si Kevin Kanda o kompeta ngolo ba yo moni ngai nazaka mama ya ba jeune petite fille na ngai âge nyoso na s'adaptaka na ngai yo moni bana mike atabaso pesa yo moni ngate ngana za mukolo na yako non leo mozana ba jeune fille na yo sepelisa pe bana te bana nga boni bona bango bako respecter ona ndenge na yo pe mais yo lingo omona bango lokola bato pamba ezalaka te ozo jouer na ba ona ko jouer na mwana te ngai na ko jouer na yete parce que ya bandi lobi mwana pasa besoin ninga banzi na azo bénédiction maman po afulama oui baza pembeni ya maman un jour ye pas le bana jouer ka pe na maman mais yo zo ninga na ko jouer na yete yo ndo o kota classe ngo pe o 6 ata o 6 classe ngo bakoleka baza na sima no bako jouer na yote yango bozo zonga simate zalaka na bana ba pesa respect yo pe opesa bana respect mutu na tana ye akupesa bana respect namoni pe boye oyo namoni yo na maman première dame de la République wala ezaki na à l'occasion ya nini na francophonie ezaki na occasion ya francophonie le rabengisaki ba maman présidente ya ba première dame nyoso il faut compter parmi ba première dame oui na ya compter te ngapi na za première dame ya théâtre yango wana moi chweke o la ka dîner kaka nde asaki na inter nda invita ki ga biso
lelo PJP Masamba ayaki na kota association na eto kanisa au deuxième édition. Est-ce que pour nous idée wana au mona kango bien pour ba pesi ba trophée ba kufa na bango au bas na ba zali ti lelo mais ba na ba joueur raté ba pesi ba trophée de mérite mais bino au bozana ba mo ba pesi no ba diplôme siko eloko wana de saleme wana yo mona koni affaire na ngai le wana kutuna zaka na nga malade nakendaka te mobana nga mutakendaki kozela nga diplôme na ngai que je salue bien mon cœur. Alors naibaki ne ba avant na koya maladi nde bayaki ko ya lauréate mene ko ya penya maladi moko na yebisaki na ngana kufa Dieu merci abiksinga. Alors pour l'organisation là ba yako tikela nga invitation na maladi zo sanga nini na bana ko expliquer bana ngo ba yako tinela tala boy organisation boy ebonga ka boy tout ça na ba société pe belao boko lo ba bon groupe abato boy o basala bambula boy boko lo ba société moko et pe sa bango ata ba cadeau lokola gouvernement qui pa biso te gouvernement qui pa biso lokola lelo na zui sponsor na ngai Bra Congo na ngai to sala soko 7 ans na Bra Congo lelo mama shako omonile ba série nani les stars du rire to ki na Bra Congo tala boyebi bato na bino ba sala ka publicité na bino bo est-ce que boko ko pesa bango souvenir na bino Bra Congo sali pona bato na bino wana te ba ko pesa boko tse ba lettre pe kala ko ezate toujours moment bokina na masafko bo sali pe ndenge wana ba société belé ba ICA soko ICA wana boke kuna lelo to pesa mama lokola ba boye to ko pesa bango ata ba congélateur to ko pesa bango ata boye to eza sorte ya publicité pe ya bango boko organiser biloko ndenge wana et puis bo organiser kana ndenge moko ya bien eza soirée moko boza ko honorer bato muto banda ya aliaki amelaki to koka moko koka ngumulangese komi pembe bon pe bato musubi basomba yango na bambongo na bango bakomi kosomba na pembe na mambo oyaki koteka to oyaki kopesaka bato yango kaka po bayeba kombo na yo so abike no bayesu ko benda mbongo pa ba artiste po abakisa nango envoi malisi abendaki nayebi te c'est $10 $10 Apollo et ba badge ba 2500 $10 Apollo ba artiste ba somba kasi baza banyama te po na lata nini ngai na ko somba eloko te yondo ye oye ko luka nganga na somba ya na sens nini non na sens en tout cas yebaki osala promotion ya eloko wana te ayebaki il fallait sankisaka na bato baza mitu o bakoko ede yo na likambo esala ma bien ngana saki 8 max na la petite lelwa tozo viser lisu makamususu to biso kutu to pesaki bato o esika to salaki wana epa ya maluma avoka a pesaki ba enveloppe ba $300 oya gagner to sali moi ba jeu concours oya po ko sekisa public na biso moko to sangana to seka to bendi dance oya nani mintonda gagner na ye moi $200 oya yembaki kitoko vi a gagner na groupe na ye $500 omoni biloko ndenge wana ko faire partager avec vos artistes c'est mieux que oya kakaka opese koka moko ise silingala lipe ko banda nini manifestation le baki nem sur 18h et baniti 22h pourquoi au vendisa ngai artiste oya ko vendisa ngaka bu ba l'air wana est-ce que ça paye ba le baka temps ezambon yanga ba le baka quand tu ozo vendisa nga mbongo bon ngana vanda ka likoloka diplôme ezanga mbon ata enveloppe ata ko tela ngata ata pour taxi à pamba que artiste nga bazonga bien ata moi 20 pour batonyo so bazaki ba lauréat o tisi ba ngata ma 20 na ba enveloppe ba sepeli rien ndenge na bondongo da non na bo moyibo ko sa te loko monte pour na jeunesse ba o ezo ya lelo ba leki ba zo na simano ba yeba ke loko so loto koma na pa o eza pona mama shoko nem tasala na za na projet wana mais makokini na zuite azana projet wana ona ko sala je crois ekotika na souvenir ya ba artiste nyonso ke mama na biso asala ka eloko moko concurrence mukena ne ba pesa Oscar ya na mindele wana bokomona makambo ya kitoko
Lekio bazana simano na nyomona asala msalama. Ah baze belé hein. Ba o kotanga te mwa de tanga oyo kababi ba kansala kwesi bango ba salaka hein surtout ya mikeyo ngana wolo banete Amelia aza asaka na donc l'hôtel ngo na mona non continuer ya bien moni ata muyombe gauche asaka bisto na kitoko hein kasi bato bakansaka ba joande beta pa non basalaka basebe bambali so nani babodo hein basaka ba histoire moko tali pe vanda sans côté ba groupe les Simba oh otali penza ba histoire e vanda ka yango nazoloba quand les réseaux comme pièce na you lukabo ya misa tomine tu racontes l'histoire hein bato bakoko tia mungu ochi mutu ochi motema makolo ya bino ya kaka ochi mutu loketo lopele mona ko yebani te nini te butiki non hein soko yebite luka bana inia o ba tanga classe nango bakolakisa yoke scénario bakomaka bo asukisaka boy amon mais biso buduku te comme la chuté mais qu'est-ce que yelinga tango na autant comme papa Bodo par rapport à l'association la ANTPC président Massouma senga qui batunyo surtout o ya monika ko postuler na poste de présidence à l'ECA sans ngadnani ça qui candidat unique après ba ekoya o baté Bodo après Bodo wana boye modero ekoya siko eti mwa mbilinga tozo baté na minute o ekomi na banate quand vous pesi les lots nde tozo ki na tango ba élection bo pesi temps ya kosa propagande la bino eza autant bo pesi pe jour que candidature na bino ya nini ko yala autant de jours bo ya ko déposer ba candidature na bino bo si bo usali délai wana pe essayer le kan mutu moko ka kande apesa i candidature délai essayer le kan boye ko bo le ko mutu moko atikali candidate non boye lisute wana bozo saka conflit de génération bakomona biso banani il fallait bo continuer kaka lokola boye boko pesa bon lokola za boye to ko pesa ta 2 ans hein après 2 ans to lo 1 omoni ezaka ndenga comme ça pour likamango ekende mais lelo banda basala est-ce que basali élection ah omoni ke bo sali ba conflit ya bana na mikolo pour rien hein ça asaki na raison na ye parce que asaki candidat unique ata lebo eko sala bo ya se retirer na ye pa monaki aseke asa longo na bo kasi bo continuer hein bo seke bozalinga bo kase muninga ka bo likamango stila ya po na ngai il fallait ba sala ndingo wana te ça ndaza like ata ba pesi une année à pamba le temps que a s'organiser asala moi nini na tomona projet de société na ye ya nini lemso pe mutu mo kansaka mona muka abeta ka pembo na biso to babina kana bango botikele temps botudali to pesa bon pona yo to pesa 2 ans so a marché te bolongolite ko ya ko pikama non mais siko ya ya longoli candidat mi bale batikali to sala vote kasite bon monike ezambiringa binga. Voilà, maman chako to komi na suka sikoyo ndenge ozako ndenge batango na tanga ka bane koteka ba CD na ba pièce no ba tekini ba CD na poto na lelo benzo ndenge se kufa na ko ba yemo fo osangisa ba ndeko bo sali pièce bote na internet wapi une place oyo zo mona keza mala nyoso oyo kutu ya ba CD ya ki to mwa bien oyo internet wana ko yeba ndenge ko zwela te oyeba ndenge ko zwela te parce que les moto wana les muso akopesa la atindela ta 1500 mais tu ne te retrouves même pas mon ozo ko se retrouver te mingi ata be internet wana oyebi ke na skebo YouTube yango ne akofuta yo ekomi ke fo moto aza kuna na poto patone yo kuna salelo ba soko ya pa ati asaleli ote abandoli ya mbongo na yo kuna omoni ke ezaka mobulu mobulu leo tozaki kutu na ba cassette na biso minene ezaki kutu bien le goût macha kotoza la ni na biso rubrique na biso le goût et le couleur macha kolinga couleur ni quitte pas nga couleur nyoso ekobungisa pona nga kolia na ba tete la macha kalinga kolia ni yoso yebiti eponga la jese la yema yumunyi
mponga liso lengo lendo lengo mado lengo mercredi. Toza biso na baluba ndenge moko. Muluba pondu ko ya ti di premier tant. Ah. Biso penza pondu di premier 30 na loso di premier 30. Et ça biso le côté yango nde tondisaka biso. Pondu na tie penza na tie abeta wana ko tie ha penza na maboko. Moi mafuta mbile ezobima yoko to. Elle est très bien. Marié, mère de combien d'enfants? Ngai moko kaka. Moko na. Ga moko yi. Na ko jouer kitoko. Te via kena wana zaki nièce nanga akenda États-Unis abota kutu bana 4. Mbaza bien kuna. Vraiment choko tukuna suna suka marié kana na docteur nanga. Batanga komo te po tout monde boso bozwela kanga ya mibale boya kozwa na fungoni misungwa. Moi un mot par rapport à bato balando na EHP et puis moi mabanga no ba baba tala yo na numéro na contact banga ngo ezofuta lisu te na kubwaka nani na EHP au foot EHP mama GH na tindelo ba gros bisous na ngai. Gros bisous nanga continue kaka mama tala kindaka ka liboso nzamba azomona akosalisa yo ya bien pe okokoma pe une grande poditrice ya monene leo kitakisa soto biso tokomi nete bana misala na yo na pesi bana poto nyonso mbote bakombata biso tozokende élection bolobi nini o sikolenga na ko voter boye ko mama shako botinda ka lero po na yebaka na kotsaka mitema uba po boya ko finga kanga lisusu te na sina linga bino mbote na bino nyonso bana nga nyonso na pesi ba mama poto nyonso ba mama nazoyo kabino mawa po nde botindela kanga basa mama te ya bana nazo te ya bana ngo de mitu makasa mitu gbo bino pe bote ya mibali na bino. Mi bana bino bazoya ko baby sabana wa moyen te mama moyen te yango na yebini na kosala te mama nanga boli lemba pete ngape nazo lemba wate nazo te ya bango kaka mama po lemba te na pesi bino na pesi Nicole Mwamba na Londres ba gros bisous na pesi Clément Dangi bana ba côté classe te yonde capitaine na pesi Clément Dangi mbote na pesi Virginie Dangele na Allemagne na Patrick na Jires bona na ye ba gros bisous ata bozo yali sous vacances te botinga ka boui mama na pesi so Florence mama Benedict nangai olobi nini otinga chomere yo to osala ka mama sale yanga musala boy tindelanga ezali sute Benedict na pesi pe mbote vala ngajaja mango bovier dave mère fataza toujours moi ba super wax nengo tindela kanga wana na oluka pona tiela kabino mamidela kitoko bana poto bo sepelaka na pesi ba tetela nyonso na pesa libino na bi bo ya na salela bino mutetela au Japon bozo tinda te bozo tinda te pona sala pièce wana le mutetela au Japon bozo tinda te bana salaki wilo pelele olobaki nini yaya sala me ata na mona ata eloko te na yebisa ki olikambo na telefone mama na ko bengo tilelu na pesa baleki na ngayo bazana poto Brigitte Brida Chako na peso gros bisous Apollinaire Ngala toujours yona mami na nga na bana na nga nyonso bakoko na nga nyonso bobotami mbote ba okito ba Lumumba nyonso baza kuna mbote Kalonji Lumumba na Belgique Nathalie Gisèle Mutombo Mireille Mutombo mbote mingi merci mingi na ba natangi te boye baka mama lingaka bino mingi ba gros bisous na bino numéro na ngai toujours boye baka plus 243 998 20 39 41 na lobby bokoma Zwabik plus 243 998 20
39 41 boyoki nayoka eh mayoka mère âgée GH mère GH nayoka pe ubengi pe na ezoyoka motema mama pe asepela. Voilà, donc merci beaucoup. C'était avec maman Jackie Chako. Boki ndenge to beti masolo to soyena maman ça la resengo boye to kena kutana ba légende ya culture na biso congolais to mama ele to baksa le sous poto contenu msala ngo malamu. Alors je dis merci à Kevin Kanza qui était derrière la caméra. Merci à notre cordon Ekibumba, merci à notre papa docteur notre papa docteur maman papa Maniko Kalombo. Donc merci beaucoup ndo yambi biso nanda ko kitoko to monde to sepeli accueil kitoko. Et je n'oublie pas Jibe Kumaluta, le pétrolier de Dallas, bino to ba fan nanga de partout, maman Espé na Hollande, tontine Clara na Hollande, maman Rito na Paris, nga za mona ba maman belé, donc maman Bete na Allemagne. Donc merci mingi na ba conseil Henriette Kanjinga, donc ma grande, donc merci Marlène Kassanga. Merci beaucoup. Donc, c'en est fini pour aujourd'hui. Hein, si vous avez aimé vraiment. Donc, je crois que nous allons nous retrouver prochainement, toujours dans ces mêmes micros avec la vôtre, Jemima Ibele, la giga de la presse congolaise, la femme riche, la Botifa et maman Mokondi, mère chef, tout. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Bye.